que la cause à Paris pour la délivrance et à bateau en privé. Batanga mite to pesa bango itoi pe to pesa bango. De la République, Félix Tshisekedi na molonga na Mama Denis Nyakero pona kende musika te na bani ko se présenter nanu. Le nom c'est le prophète de la nation de bato bengangai Moïse Kisebwe. Pourquoi prophète de la nation? Parce que ba prophétie oyonga na pesa opena pesa kabatu et ratakate et ça accomplira parce que nzambe tata nde a révélé kanga ba biloko ba prophétie na za don pona mboka na biso Congo. Pourquoi pas même na Afrique, pourquoi pas même dans le monde entier. Yom dozana mbasu. Ba traité yo, boluki banganga kisi, boke ba chaque coutume simbate, boya kusifere pananga iboko mona. Ozana miom, ozana kiste, balobi botakate, nani aloba ke botakate, eza makambo ya lokuta, lukangai. Okobota mama mboka seja awa tubuto wana pasa nzambe akumisama kimbanga lobaka ngai miso nanga esuki awa mais oyo akoya akozala elenge akosala akoleka ngai maladi nyonso oyo zanango mbote de partout bozali kolanda biso mokili mobima na kati ya chaîne na bino Ediba TV oyo kambami na humble serviteur papa Ediba likambo na moto te maboko nyonso mibale pembe lokola motema na ye moko bayimboka lelo toyeli bino lisolo kitoko na baye oyo bakozwa yango na ka oyo soit ekomela baye ya bango ou soit ekomela bango ou soit batela yango bato po bato bakoka kochange ya mibale na baye oyo batikala na ba accident wana batikala na ba problème oyo esalaki po lelo bazwa mayele o ko éviter baka o to kotalesa bino na kati ya lisolo o ya mokolo ya lelo na kati ya Ediba TV mingi monganga spirituel na tangisaka pe batu na lakisaka lolenge nini okoki kotambola na mokili oyo ya se yango monaka quand je fais mes histoires ou bien nazo kobeta masapo ba lisapo ba lesitoile natalisaka yango mingi pona koteya bato oyo bakutana na bakaya ba problème songolo pakala lelo titre ya émission na biso ou bien lisapo na biso ezali ba camarade mabe baninga mabe ezala ya basi ezala koteya mibale mingi monganga spirituel natalisaka pe nateyaka nazali kotalisa yo moto ozali kolanda ngai na bokebi pe na bwanya ya kosala ningele ya koyeba nani okobetela lisolo nani okoki kotia pe lokolo na ndaku na ye nani pe yo okoki kotutana na ye po bozala baninga po noki te mokili oyo ya tata nzambe etondi na makambo kili meke elakisi etondi makambo ebele alors soko osali ngele te okokweya pe ozangi nyonso ndeko mwasi ndeko mobali benda kiti pusana pembeni etando enene olanda monganga spirituel na mai oyo na elio na mokolo ya lelo alors na kati ya émission naso tobengi tosolola yango tokosolola yango na bacommentaire tokosolola yango na koaime tokosolola yango mpe na kobenganga monganga spirituel nde baninga bazali kobenga mpona komema nsapo na bango kohésite te numéro na biso ezali 0027 65 21 28 040 wana epai wapi okobenga okozwa biro ya monganga spirituel soit okozwa nga soit okozwa baye oyo mboka tozali kotravailler na bango ensemble. N'hésitez pas de vous abonner massivement na kati ya chaîne oyo, n'hésitez pas plutôt ya kopartager biso pote bokoka kozwa toujours ba numéro ya sika oyo tozali komemela bino chaque semaine. Ediba TV ezongaki en forme après 2 mois ya repos ya kozonga motivation ya kotravailler dur na sina ebisaki bino mikolo mizali koya tozali na kati ya Grand Katanga oyo wapi tokotalisa minduki na biso kokende tina Kolwezi epai ya gouverneur na biso Mama Fifi Masuta ona kopesa mbote en passant na mosala kitoko azali kosala na mboka na biso démocratique Congo. Alors yo pe gouverneur ozali na epai yo zaleli sala pe ya yo mosala munganga spirituel na yebisaki bino toali kotalisa minduki na biso na 2028 pe boyeba suite na biso na ba eo tozali kobongisa na mikolo
mezali koya. Tozona no sport publicitaire ya mama social, mama wazali kopesa lopango na talo ya lipa. Osombi loko andi tosombaka lipa na tongo na pokwa oye ko verser ya yo meya. Tozwa mama Guylaine Kota, mama Mayele, mwasi Mayele, leki ya mama Augustine kulutu ya Pichu Kota wazali na mikili ya poto apesi lopango na talo kitoko. Bozwa bino moko sport publicitaire wana bongo tokota na mozindo ya masolo oyo ya mokola lelo oyo munganga spirituel na bombelaki bino na mai oyo tokosolola pe tokotalisa bino awa toyaka koteya kolakisa lolenge nini moto akoki kotia mutu na ye kimia osalaki erreur olandi maloba oyo munganga spirituel azali koteya kolakisa ke mbala nsima soki ezalaki yo nakoki kotambola lolenge wana te. Tozwa sport publicitaire oyo ibongo tozonga na kati ya mozindo na biso Dino toleka. Ndeko papa, ndeko mama, ndeko mwasi pe mobali oyo nyonso azali bongo koluka kosomba mabele to pe terrain pona kotonga balobi kima na lombango na Njili Brasserie référence rocade balobi na minka kende bongo na lombangu na société Infinity Home et Travel okozala mobimba. Moi de la femme oyo moi ya basi basali bongo promotion bona ba oyo nyoso balingaka bongo kozala na mabele na bango kima na lombangu na Maluku centre sele sima ya mozole ya chichi bongo okokutana na bango bakopesa yo terrain na prix ya kitoko asi balobi pe soki okei okutana na bango te benga bongo na numéro oyo 089 91 51 27 51 tope lisusu na 099 55 82 577 balobi kuna okozwa bongo mabele ya $1000 ti na $7500 okozanga te kima na lombango soki ozali bongo na mbongo na ndako kofandisa mbongo na ndako te lukaka ozwa mwe mabele na yo po opema kitoko wapi na Njili Brasserie nalobi société oyo bato ya serie nde basalaka kuna okozwa mabele na yo na kimia na makelele te koma kolo lopango koma bongo mama bayer to bayerese adresse bisika oyo okoki kozwela bango ezali bongo na bureau na bango Colonel Ebeya à numéro 195 immeuble Sadissa référence FICA premier niveau na localité okozwa bango mobimba. De retour na kati ya chaîne na biso Diba TV kamami na humble serviteur papa Edi Diba likambo na moto te bouti kolanda sport publicitaire ya mama Guylaine Kota oyo azali kopesa lopango na talo moko ya kitoko ngana sina zwaki ya ngai kufa soni komona pasi yo pe luka ozwa ya yo lisolo na biso ya mokolo lelo tokemba na mongo na kati ya makambo tovandeli na pembeni ya etando tobendi betando na biso tozwi ba telefone na so tofungoli ezali ndeko moko ya mwasi atambulaki na erreur ndeko mwasi wana azalaki na libala na ye azalaki na kati ya ndako ya libala na ye oyo yokaka ke bavandaki pour le meilleur et pour le pur apesaki mobali na ye bolingo pe mobali apesi ye pe bolingo koleka tala pasi oyo eye kosala ndeko mwasi na mikolo balali na bolingo na bango pendant 10 ans elenge mwasi akokumba mokumba te nalobaka na bino na kati ya chaîne oyo toya koteya pe tolobaka polele na nyonso abonnez-vous massivement po bozwa toujours ba numéro ya sika ezali koya oyo boko découvrir ke tozali kokende mozindo ya kokende kolakisa bino ke na kati ya Diba TV tolali te toyali partout na yebisa bino na politique sport wapi pe musique
Baimboka ndeko mwasi oyo alali 10 ans na libala. Wuta kota kenda libala asali plus de 8 ans. Akoto ya kasu ba camarade ya karaté. Akoto ya kasu ba relation ya karaté. Aza toujours na mwasi na mobali na ye, soit na famille na ye, na famille à mobile. Vous savez, dans notre famille, biso africain précisément mingi, nous on a des chances parce que tu vas en Afrique du Sud, tu découvrir ba tribu différent, ba mindele, ba na moi ba ndenge na bango, pe na ba anglophone. Tu vois comment na bango pas na bango peut-être moi c'est un bel ba ko ko vanda ba né ba zu na bango pe moi na té ezali normal. Mais pas na biso ba congolais ezala ka vraiment normal migité. Au moment na moi na soka sala d'état une année 2 ans 3 ans ba famille à côté mobali ba bandaka tuku. Mais comme ils étaient des familles chrétiennes bazali kotika toujours mamio sur maboko nkolo parce que ba kei na ba l'hôpital ba sali ba examen ndenge isu mwana mwasi azaki toujours malamu mwana mobali pe azaki malamu donc antécédent moko ya mabe na kati kuna ezalaki te. Alors eko sala ke elle balali 8e année papa ya mobali oya boteli mobali ayi kotika biso akei kopema mais avant kende ayebisi mwana na mobali kotika mwana mwasi yote bo continuer na ba prière pe bo continuer ko mona ba minganga po basunga ye un jour apesa biso pe mwana ozomona ata bolali 20 ans wana maloba ya bokilo na ye. Mais vous savez papa lobi mais garçon pas botamaki na bandeko na basi na bandeko ya mobali ba oyo kutu ba yeko bala na sima na ye poazaki deuxième de la famille garçon ba oyo yeko bala na sima na ye bango pe bakendaki ba bala na bango ba botaki. Bon le famille pe ya mwasi bazaki toujours kolendisa bango kolakisa bango que non tout ezali nango kaka mariage ezamaka mabana te soki nzamba pamboli bokovanda. Donc c'est un peu ça. Au moni na ba religion toza kozwa quelque part les gens ont du mal à comprendre d'autres histoires. Donc bato mosusu bayebi ke ngai comme ngai na botité na mobali peut-être la famille on a ça sous utilité. Donc l'homme il se voyait de ces façons-là. La femme aussi na façon ya côté ya mobali aza komimo na lolenge wana ke apesi pe bango bana te. Oyebi ke ba réalité belé na mokili to mona mobali aza kitoko mingi mais abotina mwasi peut-être famille ta moso sepela na moto mais ya sepela na moto naye bazwa bana na bango kitoko okomona koto ta moso mobali mwasi ata kitoko mingi mais mobali azalaki vima guna bango te pona lobaka mobali kitoko mobali ezali kaka eloko na biso bato ya se ya moi oyo ezali oyo soki ozali na eloko oyo nde yango nde ezali pouvoir oyo ezali kopesa source de vie na makambo iso. Alors, sikoyo, et que c'est passé que na famille déjà ya mwasi, moi bantécédé c'est bané kota par rapport ya famille mobali. Parce que famille mobali ko yima ezanga kité. Mais bazaki quand même famille trop chrétienne, il savait de quoi faire. Alors le côté à mwasi elle a kendaka mo ko visite bango ezaka ke mais bino siko bo botaka. Ou bien beau frère la botaka te, mais moi ça yeba ki secret que bango mi balé bazalaki bien. Mais loko ni ezole kana kati wana po esala ke bazwa mwana te et loko ni ezali koleka na kati po ekomisa bango lolenge bazaleli bayimboka benda kiti na yo pusala pembeni zo afungola penze tandu pesa moninga partager les histoire oyo ekopesa opasi pe mawa omona mutu ndenge akobebisa bonheur na ye moko omona mutu ndenge ovandaki esika ozali kopema kukusu mais ozwi yango okabi yango pona nini baninga mabe pe baninga ya litoyi ya mabe. Même chez vous on parlait mais on t'a pas poussé ya kokende koluka libanda ba poussé yote ya kokende kotambula libanda. Bayimboka to souffle muke na mama Shela mwanda mama oyo tobengi mama social azali kosala ya kitoko na kati ya Ediba TV pe Ediba TV azali kosala kitoko na kati ya mama Shela mwanda pote mama Shela mwanda azali mama social pe lokola mama Gilen Kota ya yeli biso makambo ya ba orphelin bana oyo baboti babwakaki bana oyo baboti bakufaki bana oyo mukile fingaki bango bandoki po papa kufa mama kufa ou soit papa akendaka ngola disparu
autre le voyage moko ezoyi banate nzela ba mona kaye mais ba yebite soka za na bomoi atikala ki na famille ba mama pe mama ekukufa bandeko ya mama bazoka bana wana soti misato be mibale ba ye ko monyo kola bango po ya Paulina azala koteka mapa na coin ye muto azako bokola bana na ye comme ya ki alors bana bapimi bana moko automatiquement bandoki pona koboya kaka kofutela bana bato kelas oyebi te bana wana soko encadrer bango malamu peut-être lobby bango nde bazali bakonzi ya malamu ya mboka na biso Congo oyo baza koya na likanisi ya malamu no bao baza koya na likanisi ya C60 code 64 non bao baza koya na esprit ya kokosala rébellion na Congo non eza toujours balien de passage à kolakisa biso baimboka tolanda ka chaîne Ediba TV kabami na humble serviteur ndenge natanisaka baimboka oyo akosala nango attention baimboka to so spot publicité na mama chez la Mwanda oyo azana mikili ya États-Unis to pese mbote pa yazali na makambo kitoko azali kosala na kati ya mboka na biso pona kofungola œuvre kitoko aza koluka pe lisungi ya moko ya yo po te to tchaye meya maboko pona kosunga bana wana ba vivre pe lokola bana na biso na kati ya bandako même si on n'a rien même si on gagne rien mais le peu que tu peux s'aimer na kati ya bana wana et kofungola ba porte na yo okozala toujours motu ya esengo tozo spot publicitaire et bongo tozonga na mozindo ya lisolo na biso ya mokolo lelo Dino Media tolala pongite toleka Dans les seigneurs nazali chez la Mwanda Fondation na eli sur liboso na bino pona osenga bino merci na bao bao soutenir orphelinat chez la Mwanda nzambe alola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda nzambe apambola bino na eli sur liboso na bino pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na basoin médicaux nzambe ya kozanga te kopambola bien-aimé oza na posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda nzambe akozongisa mpe bila kopambola bakoko na yo akopambola mpe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu De retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV kamami na humble serviteur papa Edi Diba likambo na moto te mwana nzambe maboko nyonso pembe na pesi mbote na Dadi Nitu na musala kitoko zali kosala na kati ya chaîne oyo Fiston Kaboina Papi Tshisekedi nzamba lola amona bino pe a fortifier bino na mingi oyo bozali koseme na kati ya chaîne oyo donc en premier na mikili ya poto bolanda di solo oyo attentivement bobenga bakiti toza na bino toujours ensemble bayimboka na yebisaka bino la kati ya Ediba TV soko koti olandi be mission nanga très bien vous allez comprendre de quoi il s'agit de quoi oyo nazali kolobela nini nazali kolakisa na pesaka na betaka lisolo na talisaka pe na bandakisa soki osalaka yango ou bien ososala yango tika mwana bato avanda na libala na ye na pasi na bisengo tikai ndeko mwasi aza kokende pa na bango moke bakoloba na ye bamakanisi eza kokota eza kochange ye bamakanisi malembe ake kokutana na moninga na ye moko tokomokende na 9e année
akikukuta na moninga na ye wakuta na moninga na ye moninga na bi o ngana koma na bana 5 koma na bana 5 mais ngai bana na kenda lipa mais bino bana ya vambiso mais boni abi en tout cas na ibelo comme côté mobali na ngaza très bien appela ba possibilité mboka ni to voyager te Europe mboka ni to keite to ke na ba Inde to ke na ba Afrique du Sud to ke partout pour na traitement na ngai ya kobota mais nazo yeba te likambo ngo ezali kokoma mais papa Bokilo apesaki biso conseil moko avakende alobaki na biso ke tovanda kaka ndeko habite nga naza na motu moko nakoki kosunga yo kopeso mayele moko kikosala me mayele na kopeso eza ya nzela kisi te eza ya nzela bonganga te eske soki réellement mobali no abotaka po yo moyo bima eza te tozopesa yo camarade na biso moko boye oyebi epe te boyeboye me aya lokola kovisitaka o na ndako a séduire mobali na yo a tenter mobali na yo po ndenge ozolo baza lolenga mobali oyo awuti kaka mosala direct aza na ndako doseka aza mobali oyo atambolaka na ekobo te tomeka ye nano soki réellement tomeka ye nde bamekaka mungu na biloko ya kolia to etala réellement soki réellement azali malamu tokoyeba ndeko yo moto okolanda papa monganga spirituel papa edidi balikambo na moto te mwana nzambe maboko nyonso pembe eske basi bameka bolingo lokola nde tomekaka mungwa eske basi bameka yango ozwi mobali na yo kende koexpose ye ozwi molongani na yo chair de ton chair l'os de ton los okende komekisa ye abonnez-vous massivement mpona mikolo bokozwa bamasolo bokozwa balisi toile ya kitoko aprende na kopesa bino programme nde napesaki bino programme ya plateau na biso ya sika nde bokomona Ediba TV ekiti mpe na balabala epris bokomona Ediba TV te tosaida programme koyamba bato oyo natangelaki bino Eric Senda Mami Fampa Mama Annie na Mama Linda bao bali bachantre na kati ya mboka oyo Afrique du Sud mpo bozwa mpe le meilleur ya kopartage na bachantre na bino na bayimboka bamekisaka bolingo te bamekaka pe te batiaka pe moto en épreuve te ezala ndeko mobali ezala ndeko mwasi ozwa mwasi na yo otinda motu moko mekana kotante mwasi na nga peut-être ntango mosusu aza na ye bien nga naza bien te voilà après 10 ans na bango ake a réfléchir na bosoto a réfléchir mayele ezanga na moto a réfléchir tukutuku zwa baconseil moninga na koma na bana 5 apesaki ye parceke ye mama wana oyo ya bana 5 wana azalaki na libala me azalaki na vie moko na ya ye te on vient pas ici mpona kocritiquer bavie mais eza elle likambo ekweli abandi kokenda baparametre c'est elle maintenant qui partait donner à sa fille à la fille à son ami là meilleur pour akoko vivre parce que son mère ne travaillait pas azaba genre batato ba mangana tongo zo critiquer te ba fenia a revendre betela kaka dame ou bien carte moi ça na via makala veuillez m'excuser côté ka fufu na kwena makala alors yo za na vie wana te to critique ka bato wana te to limite bazana c bazali bato bali ba vignon sur chrétien ou normal mais c'est quoi le taux de vie yango to lobaka ke na muse ya moyo business to kokanaka te ezana misusu betoile na bango na maboko elakisaki ke soki abotami ye akozala na mituka akozala tata mokonzi ya mboka akozala boye akozala PDG cadre monene mosusu batangami na vie akotikala kaka na vie moyenne yango biso tomoni totamboli mingi na sa moyo toye kocomprendre ke biloko mosusu eza nango biloko ya bafamille te oyo bakanga ngai oyo basalanga boye non ezali normal vie ya motu tozali biso nyonso ndenge moko te pourquoi bango bakenda poto nga nakenda poto te ce n'est pas du fin du monde otantaki oluki te ozwi pe te me oye kozwa koleka même bato baza na mikili ya poto ndenge nzambe ayebaka nde kostabilize vie ya bato zala ndeka courage zala makasi yika mpiko na losambo tia surie na le peu oyo ozali kozwa okomona ke bato bakoanvie oyo me baza na mikili ya poto wana bayimboka Ediba TV eyaka koteya mpe kolakisa bino baréalité oyo elekaka na se ya moi oyo yango monaka na se ya moi oyo tosalaka ngele
nani photo betela lisolo nani o photo soa na ye mama Deborah Diba fongola matoi nani oyo okoki kozwa temps na yo ya lui parler de tes histoires qui tia eza te ke mutu nyonso tukutuku na vie yo okoki kokuta ya okoki kopesa ye nyonso ya yo te kota abonne-toi na kati ya chaîne oyo ozwaka ntango elinga monga na spirituel na komanyola oyebake papa edi akoloba boye papa edi akotalisa biso bo na sina yebisa bino na sina zongi na ba le meilleur oyo na pesaka mpona kotalisa. Abonnez-vous massivement à la chaîne Oyo et puis laissez des petits commentaires de nous dire que pourquoi est arrivé Boye. Tozalaka awa na kata chaîne na biso tolobi tolekaka na mwa spot mongo publicitaire mpona komanyola bino les meilleurs bani. Tozozonga susu na publicité ya mama Guylaine Kota. Mama wazali koteka ndaku lopango na talo ya lipa. Tozwaye Dino Media toleka na mama Guylaine Kota. To souffle moke et bon moto qui est un étage na biso ya suka koyeba nini ekomelaki bango era memaki mutu na kati ya ndako na ye era memaki ba muto ba pesaki pa moninga ya boti bana 5 kende na no meka tango mosusu mobali no abotaka te oke ko réfléchir otondisi bututu na zumutu na yo oke ko zoye oui na etoleka na sport mama Guylaine Kota ya deuxième formule ya kotalake ba mapango ngo ise ebele pe ba place yango ebele ya kosakana te Dino toki mama Guylaine Kota awa toza na rocade nde bozomona nzela oyo euti quartier 1 ekoti boyeke ti Efobank ebimi ti aéroport donc toza na njili boiserie précisément nzela monene bozomona eza rocade a toza concession na biso nde bozomona bato bazotonga déjà bozomona bato basisa bafondation misusu bazotonga bandako misusu basali déjà babeton bozomona donc eza nouvelle cité na biso tofongoli awa na niveau ya njili boiserie nazo répéter entrée nango eza na entrée ya quartier 1 prince bozomona monene euti quartier 1 eketi aéroport Efobank ebimi donc eza nouvelle concession na biso ba concession na biso ya njili boiserie eza juste na makadam de bozomona to respecter pe en prise dans totiki sous 15 mètres na prince malgré que prince basali eza dimension monene biso to respecter sur en prise totiki sous 15 mètres na prince terrain na biso ne bozomona surface eza plan courant eza à quelques mètres bat bani zo kotonga out nazo répéter au sombi otongi au fandi mbala moko ba ba yebeli vision bazotonga déjà ba complexe commerciaux le long ya makadam misusu ndezo mona fondation ya béton oyo bazotonga complexe commerciaux moko boye bazosala ezala à 2 niveaux yango mona bandi déjà na fondation ya munene bomoni bino moko spot publicitaire ya mama Guylaine Kota ndenga zali kopesa lopango na talo ya lipa pesi na tongo apesi na pokwa donc na 4 émissions moko bozu 2 fois publicitaire mama Guylaine Kota ce n'est pas facile yango komona kende kochola azalaka mingi na mikili ya poto souvent lekaka pe na Soudan abengi biso mpona koyebisa biso ke ye asasilisi ya ye mbano pa mama Guylaine Kota ebongo oyo ozali kozela nini mapango yango na batie na talo malamu benga papa Edi Diba na numéro na bino na tili koyebisa bino soki omoni o comprendre numéro na ngati eza affiché te tokoma yango na ba commentaire tu m'écris na commentaire je vais te passer le numéro de Maman Guylaine Kota pour nous soit toujours le meilleur. Baïboka na kata chaîne na bile Diba TV kamami na munga spirituel papa Edi Diba li kambo na motote. Ngai maboko pembe lokola motema na sans rancune. Soko yoki ke mutu akangi papa Edi de azu abeti papa Edi nde babeti moko azali awa. Pona biloba loba, moi je vous dis le chroniqueur totika biloba loba, totika kosala matalana, totika kopesaka ke mukile mona ke yondoza ko loba, pona koluka base kosala toujours YouTube oyo ezali ba chaîne au quand tu donnes toucher du meilleur batu bakolanda yo. Du fait ozali ko loba loba, ozali kosala émission na yo, ozo ko préparer biloko no lokola ige nyema, lokola de game, lokola bandiko mususu oyo ngana yebi o tozala na bango. En coalition à Kosololaka lokola leki na ngai mbui le chakou de diaspora songa mbili babetaka likofite major lokola Dembo TV omoni ke ba kosala musala na bango kitoko lokola papa Edi sans problème lokola kulutu na biso chef de teur kolomus na mus donc toza wana to kosala musala sans polémique to koloba o ezali ba réalité lokola
Yemoko, président Chituka, que je salue en passant. Donc, tout droit toujours, na makambo ezali bien. Tosekaka liwa ya mutute, tosekaka pe passe ya mutute, mais tosalangele. Toyebaka. Nous, on vit ici en Afrique du Sud. Totamboulaka na bakwe, on nyonso bato batamboulaka ya makamba mabe. Pourquoi on ne prend pas des incidents? Toyebi, il peut être toujours composé le coronavirus. Caméléon, malembe, tous allez quoi avancer. 2027, 2028. Tous allez quand on souffle de vie, tous qui de l'eau la vie n'habite mon pas aux 70 ans. Sans rancune, sans problème. Yo fâché, loba na yo nengo lingi. Ngana la liga la tout droit. Pour ma ramener sur nos salles ali malam. Balimboka na yebisaka bino na bokebi pe na bonya likambo nyonso ezali na tango nango. Azui mwasi na ye, mwana bato, abadi kotine na ndako. Ye mikolo na komi na ye muta occupation. Awaisa mbali ne na ke mwa affaire boye, na bimi boye, akomotika fio na ndako lokola, bonne, mazali bonne te. A séduire mobali na ye la zonga na ba 12 heures, mais c'est ma femme qui prépare pour moi. Non, femme na zati. Ngamu na ko préparer, ngamu na ko pesa, ngamu na ko salabo. Ekoyaka ngambu, ekoyaka likambu. Ekoyaka nkambu, ekoyaka ngambu. Mobali, a résisté te, abimina, muto memela ke na ndako. Abimina ye, asayini apese muku, mukumba. Fia yeko déclaré, nga na komi na zemi. Ole ayebisa mutu apesa ke mission aza ko pese na meya ke ko yebisa siko mutu ayela ke cop. Mama ya bana 5. Abinga na komi na zemi. Abi komi na zemi. Oh, de 6 mois ya pa babi ngai na mukumba déjà ya 3 mois. 3 mois ya ngoyo na bimina mutu te kaka na ye. C'est vrai ça. Bon, comme vous avez boyé, ce qu'il faut aussi l'effort au bimakuna parce que moi c'est bien gana bimananda quoi. Ndako etondi bonheur. Au mobala yebisinga yemo kazali na besoin mwana. Ngape na zu mwana na pesi mwana. Ce qu'on ngana ke ko sana bimananda kuwana. Ba imboka sala attention kosimbisaka mobali na yo te, kosimbisaka chéri na yo te. Kozwaka pe bolingono kopesaka yango pa mutu te. Yango monaka basi musu na bandako na bango balinga ba camarade na bango bakota te. Asukisaka bango na veranda. Boye na ndako tokotaka te esani. Mbali na ngaso na ndako nga mtakota kuna te. Basukisaka bango na veranda et puis aza na veranda za na toilette moko na mpanzi kuna ke kosala pipi kuna tu fais tout là-bas. Tu n'entres pas chez lui. So bosaka kopa bilamba tie toujours dehors. Pas na ye okokota po ke kosala nini. Apesaka confiance dans tout est par hasard dans les rien et pour rien. Balimboka botala likambo ekomi kokoya mabe ekomi kokende pai wapi yende ko mwasi akomi kozanga mayele fi wana akomi koya pana mpona koyebise oui ngana komi na zemi nana besoin koto de dommage ngate nana besoin na fanda sikona mobali na nga po fa bokola mwana na ye likambo ekomi kokende mabe ekomi kokende mabe ekomi kokende mabe zeme eza kokola mwana mwasi abotaka te aboti na kati ya ndako wana siko yebisanga déjà fille ya bongo a sentir bonheur na kati ya ndako wana mobali azangi position bakomi na 2 chambres mais na kati ya ndako moko alors yo moto okendeki koluka makambo na o okosi kosilisa yango te okomotandela mobali vérité mobali mais qu'est-ce que moi je vais faire là-bas faute eza yanga te mwana era botami momemi ba problème momemi masumu momemi makambo kirikiri akomi koluka boma mwana oyo ya mobali na ye mwana oyo yakende koluka mwana mwasi po aya kosunga ye na ndako po te aséduire mobali na ye yo moto landi émission oyo. Abonnez-vous massivement, partagez émission oyo, partagez les solos oyo, beta yango na bato oyo komela bango. Est-ce que bakabulaka musu? Question na ngana wana. Est-ce que bakabulaka yango? To basala ndeni, sala ningele, sala attention. Na moto nini yo koki kokabula na ye musu. Bayimboka tosuki awa pona mokola lelo. Natiki bino na suspense te, vous comprendre.
ye akomi aboma sikoyo mwana wana baye kokuta ye. Baye kokuta ye seki ekomi makambo aleta babimisi ye a perdre po bakuta ye azwa kotia kisi na kati ya biberon ya mwana wana. Basali nango preuve bake kopesa yango nyao bapesi yango mbwa akufi. Yango nalobi ke tosuki awa mpona mokolo lelo. Napesaka mbote na ba oyo balandaka chaîne oyo pe na ba conseil na pesi. Ndeko Medi Bomonia yazali kopesa bandeko congolais musala na kati ya mboka oyo Afrique du Sud. Misala nyonso ba congolais basala na Afrique du Sud ye ndeko Bolonia Bomonia azali kopesa engambe ya mobali ya pembe. Mokomona biso na ye mikolo ezali koya tokosala be mission ngana ya minene akolakisa ba bien na ye na kati ya mboka oyo tobengi force tranquille pe azali ko se préparer ya ko soutenir mwa muke kopesa ba œuvre ne na kati ya ambassade na biso pona kopesa ba don tolobaka ba don financière plutôt akosala yango na mikolo oyo ezali koya. Ami bomba makibo mingi ya lobi azana makama mikandi lambati ana makama mituka te ne ba bien na ye ezali ebele bandaku pe na misala tokotambola na mituka na ye kolakisa ngai oyo ezali musala na ngai tala bandeko congolais oyo ezali musala ebongo yo okotambola na bamituka ginga ba Rolls ndenge na ndenge mais congolais ni opesa musala opesaka nde ba chroniqueur misala to ba congolais po bandeko no congolais bazangi misala na mboka bazali tala vomie kosala eloko ya bongo ekozala malamu soki opesi ngai moko journaliste mbongo chroniqueur ngai na lie ebongo chroniqueur mosusu ebongo ye kuna vomie zwa ba chroniqueur lokola biso boye toke kolakisa ngai naza na ba site ngai naza na ba biloko na nga songolo pakala ngai nasalaka boye ndenge ndeko na biso Medi Bomonia engambe ya mobali ya pembe atonda fossette alobaka mingi te force tranquille ya année 2026-2027 tozali kokende alakisi siko bokasite na ye apusani pembeni ya munganga spirituel po alakisa munganga spirituel nini alinga banda kosala pa papa edi diba ebongo ndakisa nde kosala siko force na ye kolakisa na bato nyonso tosuki na mokolo lelo awa na pesi mbote na bai oyo nyonso bazali kosoutenir chaîne oyo ekambami na humble serviteur papa edi diba likambo na moto te na pesi grande sœur na ngambo te Agnès Diba na pesi petite sœur na ngambo te Sabrine na Mboya Mukeba Mamu National na pesi bino nyonso mbote je vous aime beaucoup Fiston Kabwena Simplice Mbele Frank Matosilwa boza ebele bo continuer ko s'abonner pe ko partager link oyo Nzambe akopambola bino tomonani mokola lobi soki Yesu Masia azongi te tozoya biso ya mwana bye bye.